Chez Asteve, Binga, les boules métro. Pichoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Cercle musique, Lombier. Vitalité bala Saint-Paul. Toujours meilleur. Toponi akunga okamba. Bala Saint-Paul et papa au fleur. Akunga. Papa, tolingi boboto, tolingi bondeko, tolingi esengo, tosengi lisanga, boboto, bondeko, esengo. Mbote mingi balandia radio lisanga, ndenge tokotani lisusu awa na mokolo ya lelo na studio na biso, mokolo ya jeudi le 31 mai 2012. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. Devait quitter le Congo, dès que de force, la cause est noble et juste. Le monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Et s'ils sont ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-les. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Le pouvoir est de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimez pas des élections truquées et nous esclavagiser. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres.
quitte le Congo. Nations Unies quitte le Congo. Les États-Unis quitte le Congo. Rwanda quitte le Congo. Uganda quitte le Congo. UE quitte le Congo. Angola quitte le Congo. Et génocide quitte le Congo. Vous devez quitter le Congo. Car c'est la terre de nos aïeux. Quitter le Congo. La terre de nos ancêtres. Quitter le Congo. Ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo. Ah, c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo. Kundabatare quitte le Congo. Libérer le Congo. Libérer le Congo. Bayebisinga bosa na mboka wana esiebe bana yango fanana yo na mputu salama kamumayo ngana zomiseli bango Kongo kinoliwa na kobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwaya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo obomandeko na yo lobi bagotinda mususu aya koboma yo mwana ozali na yo kaka lichanga moko ya mai na kati ya biliki olingo bongo la nini na kati ya mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakachwa mwana keba zela wana etonda na balikama kasi na kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Kongo osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka Bula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bakoko baloba kasi tozanga kinini tozala kinini pona babongisela biso pole na molili makilezo sila teko tanga uta tata Lumumba mulele tina muzeka bila tolingi kimia mbongwana pebo solo tokosa mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyoso ezala ngonga na ngobaso topesa mingongo pona mboka na biso toza bana mapele moko ndeko na ngata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonge beti biso baso tolamuka na pongi tosimanzela pona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kofongola esibeli pona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka nayoki kitia mokonzi enzinga mina banguna bacheli biso motambo na kivu pe na bunya bawele libo kita yango bapime biso kimia mboke zako zika biso sena kobina bamisusu batinga mikaka na Biblia bakosi bango lobiko ko utapa masia ndoto baba bolozi ya Kongo epandakala Yesu ayate Lumumba kasiba yaye lingelo boeko ya heya yoka bana hoyo kingunde kembisa bongo lokola ndikaba nyangala katolo bazotia mitambo na nzela po Kongo yepusana na likukumato ebibango tango yakotongezo umela malembezo pele metonga bowelela bola kisaboko kokotonga nango na mayele moto nyoso esengeli atosa mipeko mboka tatu mamu tolingula bakonzi na kiungulu osembo na kimia pona Kongo bongo na piko pona Kongo obiso na bosomi pona Kongo bolingo na liboke pona Kongo totika lokoso pona Kongo totika likunya pona Kongo setambila bakokata ekokola mwana mboka kelema mwana mboka yeah check yaya kwankolo banamai zabongo oeza yaya kwankolo lupango banka lubela bango linga biso to yina biso kasi na katikati ezate pona ka yaya kwankolo
ye atulampaka bamona mpeleve petita nyamuki adombu nabengaki master tala ye wana fiotoli palestine komelingangai nalokazate sotozana nzele mvulizeleje jolibilite na ye ezala presie atulampaka bamona mpeleve. Masalobi, ramasser, ce n'est pas voler, ce n'est pas voler. Oyibi. Na meki mosindo na mosapie. Na mon Africa. Na beti likofi na songe ya meli bandekoe. Bandi ya Hadoli Sanga nde toyoka ki mwa banzembo muke dosala ki mwa roaming up na mkolo ya lelo nde tokutana ngine mnususu na studio na biso nalobi na bino ete nazali koyokisa bino mwa journal epesamaki na mkolo ya lelo oyo tozali oyo boye na midi ya lelo nde soki tosilisi wana tokosolola pe mwa mukie lisolo ya elengi pe ya sukali oyo eko sala ete pona to se retrouver na lisanga ndenge zalaka kaka mukolo nyoso tu awa na radio peli banda ya radio na biso nde sikoyo na teli bino nanu information banda après to kota na mwamo zindo ya programme na biso ya lelo. Bonjour, nous serons aujourd'hui au Nord Kivu, à Goma précisément, pour parler des conditions de détention dans les prisons de cette province. Dans l'actualité aussi, des explications du président de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental concernant la non-validation des mandats des 5 suppléants d'anciens députés. Omer Mijimbo parle notamment des multiples contradictions au sein des partis politiques. Le Japon pourrait appuyer la société civile du Kassai oriental pour des projets en faveur des enfants et la lutte contre la pauvreté. L'ambassadeur du Japon à RDC l'a dit aujourd'hui à la clôture de sa visite de travail au Kassai oriental. Bonjour. Les conditions matérielles et légales de détention dans les prisons dans l'est de la RDC restent encore déplorables. Pour chercher des pistes de solutions, les acteurs étatiques et non étatiques venus des Kivu et du Maniema se sont réunis pendant 2 jours à Goma. Dans une conférence régionale sur la réforme pénitentiaire organisée par l'Association du barreau américain et le ministère de la Justice. D'après ces acteurs, les prisons centrales de Goma et de Bukavu enregistrent plus de problèmes de mauvaises conditions carcérales. Denis Lukeso.
La prison centrale de Goma, ayant une capacité de seulement 150 détenus, compte actuellement 1104 détenus. La prison centrale de Bukavu, quant à elle, avec la capacité d'accueillir que 400 détenus, compte à ce jour 1440 pensionnaires. Sauf au Maniema où, avec sa capacité de 500 détenus, la prison centrale de Kindu n'a qu'à présent 300 détenus. À Goma, tout comme à Bukavu, cette situation est à l'origine des problèmes liés au logement, la restauration, les conditions sanitaires et surtout la sécurité autour des prisons. Les acteurs des 3 provinces veulent donc partir des expériences des 3 prisons centrales pour arrêter des dispositions en faveur d'une réforme pénitentiaire durable à l'est de la RDC. À l'issue de cette conférence, les acteurs des 3 provinces veulent parvenir à la création d'une plateforme des conditions carcérales dans les prisons de Goma, Bukavu et Kindu. Cette plateforme sera appuyée par l'ABA dans le cadre de son exécution de son projet de protection des droits des prisonniers et l'amélioration des conditions carcérales à l'est de la RDC. Goma, Denis Louquet sur Radio Kapi. Et nous restons au Nord Kivu. Les Maïmaï Simba sont accusés de se livrer aux exactions dans les secteurs de Pombi et Pangoya, c'est dans le territoire de Beni. Dans son communiqué de presse mardi, la société civile cite des cas de vol et de brutalité contre des populations civiles. Ces exactions sont commises dans un espace où il y a absence de l'autorité de l'État, note cette structure citoyenne. Etienne Mouindo. La plus récente exaction remonte au dimanche dernier, indique la société civile locale. Monsieur Rick Kambale a été non seulement torturé, mais aussi amputé de ses 2 oreilles pour avoir refusé de céder son téléphone portable au commandant des miliciens Simba. Elles ont été tranchées à coups de couteau par le garde du corps du commandant Simba, indiquent les animateurs de la société civile. La victime a été transférée le lendemain au centre de santé de référence de la place pour des soins. Cette même nuit de dimanche, une dizaine de combattants Simba ont fait une incursion dans le village de Pangoya vers 22 heures locales, attirant plusieurs coups de feu en l'air, d'après toujours les communiqués. Ils ont ravi les biens, notamment de l'argent, va de se retirer, souligne la société civile. Celle-ci demande au gouvernement de déployer des militaires FARDC dans les localités Pombi et Pangoya pour sécuriser les populations et leurs biens. Etienne Mouindo, Boutembo, Radio Kapi. Au Kassai occidental, le président de l'Assemblée provinciale éclaire l'opinion sur la non-validation des mandats des suppléants des députés qui ont quitté cette institution. Dans un entretien avec quelques médias de Kananga, Omer Mujimbo déclare que cette décision a été prise à la plénière du 29 juillet 2011 et cela en rapport avec la loi du pays. André Kambala. Le président de l'Assemblée provinciale classe les députés remplaçants en 2 groupes. Le premier comprend 4 qui sont devenus ministres provinciaux dans le gouvernement actuel et 2 autres dont l'un est décédé et l'autre invalidé. Dans ce groupe, seul l'invalidé a été remplacé à cause du respect des successions parmi ses suppléants. Les 5 autres dossiers restent inchangés suite à multiples contradictions à l'intérieur des partis politiques. Tantôt un groupe de membres propose le premier suppléant, tantôt la fédération du parti propose le deuxième, arguant que le premier avait déjà quitté le parti et vice-versa. Ainsi, les députés se retrouvent dans l'impossibilité de valider le mandat de l'un ou l'autre selon la loi. Le deuxième groupe concerne des députés élus provinciaux devenus nationaux. Sur ces dossiers, Omer Mijimbu Chakalao indique qu'il est impossible de procéder à leur remplacement pour 2 raisons. D'une part, d'après lui, le mandat des députés provinciaux ayant déjà touché à sa fin le 18 décembre 2011 et de l'autre, les 2 partants ont même déjà touché leurs indemnités de sortie. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi. Élection de nouveau gouverneur de la province orientale. Après les députés, c'est le tour aujourd'hui des cadres de la majorité présidentielle et de l'opposition de lever le ton. Ils exigent à leur tour de la Commission électorale nationale indépendante CENI l'organisation des élections pour choisir le nouveau gouverneur de cette province. André Kitenge. C'est le cas de Joseph Bangakia Angazé, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, et du professeur Mokonda Boza de l'opposition politique. Pour Joseph Bangakia, il appartient impérativement à la CENI d'organiser les élections et non de demander aux députés provinciaux la patience car le délai constitutionnel est largement dépassé. Étant donné que l'ancien gouverneur devenu député a remis sa démission à l'Assemblée nationale, la CENI ne peut pas arguer devoir être saisie, je ne sais de quelle manière,
et demander aux députés provinciaux de la patience. Non. Donc c'est à la CENI de tout faire pour que dans 30 jours, la province orientale ait un nouveau gouverneur. De son côté, le professeur Mokonda Bonza du parti politique de l'opposition Convention des démocrates congolais CDC, qui aborde dans le même sens, la province orientale doit cesser de fonctionner avec un gouverneur intérimaire pendant plusieurs mois. Il me semble tout à fait normal et légitime que la CENI puisse organiser de nouvelles élections pour l'élection d'un nouveau gouverneur. Donc je crois que ça saute aux yeux. La CENI devrait vraiment se mettre à l'œuvre pour pouvoir permettre à l'Assemblée provinciale de désigner un nouveau gouverneur. Mais il faudrait qu'on ait un gouverneur élu. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi. L'ambassadeur du Japon en RDC a clôturé aujourd'hui sa visite de travail au Kasaï oriental. Pendant les 3 jours passés dans cette province avec la représentante de l'UNICEF en RDC, Yoshimasa Tominaga a visité différents sites où l'UNICEF réalise des projets en faveur des enfants avec le financement du Japon. Après des échanges avec les autorités locales et la société civile, le diplomate nippon croit que la société civile du Kasaï oriental a besoin de soutien pour lutter contre la pauvreté des populations et que le Japon pourrait lui apporter son appui dans des projets futurs. Yoshimasa Tominaga au micro de Chris Mukans. J'ai étudié avant de venir ici de l'histoire en général, économique générale de Kasaï oriental, mais en réalité c'est pas correct ce que j'ai étudié avant de venir ici. Quand j'ai visité quelques sites, oh là là, la villageois, les services d'accueil qui ont été réservés pour nous, malgré tout que beaucoup de difficultés fondamentales qui existent toujours à Kasaï oriental. Nous avons eu des échanges de début avec la société civile, les ONG. Ils ont vraiment beaucoup de volonté de débloquer de cette situation. Je sais que seulement la ONG ne peut pas débloquer de cette situation. Toujours, ils ont besoin de soutien extérieur. Mais je suis tout à fait d'accord de leur opinion. On va coopérer ensemble dans le projet futur. En Ituri, ce rebondissement dans l'affaire travaux de modernisation du boulevard de Libération à Bunia. Après de nombreuses critiques sur la mauvaise qualité de l'ouvrage, l'entreprise Bego Congo qui a exécuté les travaux s'insurge à son tour contre tous ceux qui estiment qu'elle n'a pas bien fait son travail. Bego Congo révèle aussi qu'elle attend encore d'Ashanti Anglo Gold Kilo AGK plus d'un tiers du montant de la facture totale jusque-là non payée, et ce malgré la réalisation de sa part du contrat. Jean-Paul Bassila. Sur une enveloppe totale des 3 millions de dollars américains qu'aurait dû recevoir Bego Congo d'Ashanti Anglo Gold Kilo AGK, plus d'1 million n'ont jamais été payés. Jean-Marie Bergesio, patron des Bego Congo, qui réclame encore le reste de son argent auprès d'AGK, estime avoir rempli valablement sa part des contrats. Bego a fait tous les travaux qu'on lui a demandé avec le DAS. Pour une première phase, c'était une route en terre battue avec ce drainage. Donc on ne veut pas être vilipendié par les gens de Bunia sur des critiques qui sont aisées. L'art est beaucoup plus difficile. AGK, la géante sud-africaine de mines qui s'est engagée à offrir aux habitants des Bunia un boulevard de libération moderne, adopte le silence. Cependant, Avoeka, commissaire des districts assistants, estime que la mauvaise qualité de l'ouvrage livré par Bego peut être liée notamment à la modicité des financements. On a fini par crever l'abcès. Les financements n'avaient pas suffi. Le travail n'est pas satisfaisant. Monsieur Jean-Marie Berger, je l'ai reconnu, pour Boutembo, c'est 100 millions de dollars. Pour lui, il n'a que 2,5 millions. Donc, il ne pouvait pas opérer des miracles, il a dit. De son passage à Bunia il y a 2 semaines, le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures Kimbembe Mazunga a annoncé des financements supplémentaires du gouvernement pour corriger ce qui a été fait sur le boulevard des Libérations à Bunia. Bunia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi. Merci Jean-Paul, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon, balandia Radio Lisangande tozongi lisusu pour notre continuer programme na biso ya lelo ndenge na lobaki na bino ite tokosolo la malamu mingi na mokolo ya lelo ezali pe kaka bongo nde tolobi na bino ete tolanda nanu numi e bonda visa bomengo visa bomengo amboli we ya
ndako yango nini nde balobi ezali musique nde ngana koloba na bino ete bo nazopesa bino moi un update moko boye e uteli na Zaistrat ou etali technologie na place na place to fandele mikolo yo pona na ngena loba ete Philips ya zali ko kende kaka liboso nde na mituna kina loba ki oya biso kindoki to zalaka nango na place ba mboka to kuta ba mystique to zalaka nango mukolo ni to ko salela ngo pe pona to la kisape ke biso pe to yebi ndenge technologie yango pe e koki ko fonctionner malamu pona Philips alobi ya zali ko ya na année 2012 oyo na télévision ou ekozala na 3D sans que olata li net nde toyebi bien que tout le monde a déjà ba projecteur ya boye na ba film pe to mona pe yango na ba journal na ba compagnie minene ba sala na ba test mais ba tikala na kokoti sango na ba ndako ya batote mais Philips alobi ane oyo eko silate akobimisa oya ye télévision ou eko zala ete muto azomona penza ke muto azopusa vélo pe o sentir lokola muto ana za libanda écran malgré azali na kati ya écran ya télévision oyo zali kotala pe système ya Ambilight bato ba yebi Philips ou ba yebi Ambilight ndenge zalaka système ya Ambilight wana changer lisusu technologie komi makasi mingi ezali kosala lokola ete kutu mir mobimbande kutu yango nde mutu ezali oyo ya yo télévision nde ba changer pe lisusu système na bango ya internet pona bon na expliquer bino moke Philips ye asali ba série moko ya ba ordinateur oyo ekotaka na internet na technologie na oyo ya sika oyo ya 3D a chanzango lisusu améliorer lisusu internet na ye makasi mingi nde balobi yango wana écran ya mesure munene mingi ekozala 55 inch nde ba talo ba kotekela yango ba lobi na nute soki ba kotekela yango talo nini nde oyo na beteli bino ezali na rapport na likambo na kolandisa lisusu sima nde na roba bino ete botika matoi na bino kaka ya kufungwama esili kaka bongo te ezali ko continue pona soki totali pe lisusu makambo ya bambongo vacances oyo pesa maka mingi na période ya les premiers Juni na chaque année ba misusu bazwaka yango pe na ngonga ya mai toko parler moi mokie soki ba falanga wana etikalaka wapi soki bato ba utiliser kango kaka pona bakinde ba vacances ou zalaka pona ekoka kosunga pe na makambo misusu oyo bandaki kokoka kosalama te na lolenge ifale e salama. bamasa babulete ke bokamarade soki na kolia mpe komele longo no eza bondeko deja tosungana na nyonso nazwi mwa kopesing soutien bamasa babwakisinga soki nalobi mpo eswinga motema ya tro naza te mpo na koloba mabe ya moto tu nalobi mpo eza mabe ya bamasa nanga mitiana esika nanga vreme koswa yo ya tro yebela vision Michel Plafond Mamana mabe tolingana kate masa salani tuyo kakate yo mona kate yo banga moto teo ko nana wana mabe mamana mabe tolingana kate narai tolingana na ndenga bien tosali sana na ndenga bien titebida kostamo sala bien Consulta na ndenga bien Telingana na ndenga bien Tusalisana na ndenga bien Titebida kostamo sala bien Ndenga ni azade na bien One
solo nakena mboka musinga kuna nazana master te ona butike banda kosunganga mitane sika nanga vreme koswa yo yago yeba kofanda na moninga ozwa likambo te zala na miso aigle pour garder relation ko répéter pour monde salema na boulot saïsaï kasa pour vivre lobi bien masa na yembi bongo po eswinga motema yago nazate pona koloba mabe ya moto tu na lobi po eza mabe ya bamasananga bobwaksanga teme na sengi nde bosunganga elongo na bino vraiment na kosala mingi masa esali mabe pena na motema nandenge bien esali pena na mabe wo nandenge po ezali mabe bon soki likambo na koloba na bino eza mabe o eza mabe te bino moko boko juge yango place bofandeli na bandako nde bambongo ngo ya ba vacances ezali eloko moko oyo ezali komema pe mbala moko esengo pe pa bato mosusu bamawa pe pa bato mosusu pe banyongo extra na kati ya mituna bango mpona boyebi systeme mundele azali kopesa na gauche azali kobenda na liboko oya droite pe na likolo kuna pe esusu azali kotirango lokola ndobo ndenge babimisaka mbisi na kati ya mai. Normalement mbongo ya vacances epesamaka na période ya mai. Bon, ça dépend ndenge nini boyokani na moto yo compagnie oyo azali kosala. Mais soki bafuti ba mbongo wana vacances na recherche esalamaki mwa moke ba lobby etezali ba technique o ba compagnie mosusu basalaka pona babimisa mbongo wana epai ya ba peuple normal boye pona ba peuple ba utiliser mbongo wana te lokola mbongo ya vacances na ndenge bapeselaki yango basalaka ngo ndenge nini tozwa par exemple bato ya banque bazelaka kaka na période bayebi ke mbongo ya vacances ezali koya nde basali ba action na bango balobi ete aha soki ozi okotisi mbongo ya motamboye pourcentage ekozala pe boye bon balobi nde si bumba mbongo na vacances pona eno mobimba pe okoza pourcentage ya boye na mbongo oyo kotia nde bato mosusu pe oyo bazalaka misu ya pete bazwaka batie mbongo na bango pe na ba banque pona bakoka kosa ba pourcentage oyo ya ba action ba banque esalaka nde pona ba banque esalaka ba business moko ya bien pona mbongo wana ezonga lisusu na kati na système na bango pona bakoka kosala ete système e continue ko tourner ndenge e tournaka wana bon ezali pe lisusu na batu oyo yo bango basalaka ya bango ndenge mususu bazali ezali nde batu ya vacances o basalaka ba bureau ya ba vacances o ba kendaka pona ba kende komisa ou ba kende kosala réservation ya vacances bango babandaka ba action na bango pe na ba période ba ebikaka eteke batu bazali kofuta bango mbongo ba vacances ne ba bandi pe ba action na bango pona batu ba koka kobimisa pe mbongo wana na lolenge normalement sengaki ete pona ebima me bango isusu bazali mayele mingi pona babandaka ba action na bango na ebandeli mbala moko ya mbula na janvier bango ba lobby ete soki yo lingi sala ya réservation ya vacances na janvier okofuta kaka moitié pe bakalikilaka malamu bien que moitié ofuti wana ezali bon normalement na salaire na yo mais moitié etikali wana nde okofuta ngo précisément kaka ero toucher mbongo na vacances nde pe il faut futa moitié wana o etikali pona esala ete mbongo ngo esala complet pono kokende vacances oyo osala ki réservation nango ba technique mususu bezali bato magasin ndenge tote koloba ba masola Philippo o asali technologie na ye ya sika azali ko bimisa kala mingi te ezali ba action nde circuit koloba ete bon soki osombi télévision nanga o ya sika ko futa na place futa na 2012 oyo kaka mais okufuta na 2012 te mais okufuta na janvier 2014 na ba action ya bongo pe bazwaka pe bato mingi pona moto akotala obi bon na ba période wana déjà bakofuta mbongo vacances na ozala mwana espace pembeni na koki kozwa déjà télévision après na kokako futa bango mbongo na bango nde erozo sala pe bongo doucement pe mbala moko pe bureau ya international ya inkaso basalaki bango onderjou balobi ete mbongo vacances pe ememaka ba nyongo ebele na ba système nde na ndenge na beteli bino wana ke ozwi loko po futa après un an nde
okotipe nyongo oyo normalement ezalaki na planning na yo te. Nde na bino ba consumenten eloko na koloba ete zala mwa ekenge soko yebiki ezali na mwa mbongo oyo zali kozela pona bakotisa na kati ya oya yo bank ou ezali mbongo ya vacances sala ba calcul no bien luka ete oyeba mbongo oyo na kobimisa lango na tina nini pe mbongo yo nazali pe na besoin ya kobimisa ngo kaka mbala moko bwendenge ba pesinga ngo ndenge na pardon ba pesi yo te pono mériter yango ezali mbongo oyo yo moko sala inango yango eza message na ngana loba pona ba ba clair mbongo vacances ezali normalement 8% ya mbongo na yo oyo ya musalo sala ka batiaka pembeni nde bafutaka yango pona kokanisa te ezali kaka kadwe uti likolo uti na se te ezali normalement ndenge bafutaka kaka ndenge otokaka lundi ti vendredi ndenge osala ka musala na pourcentage o batiaka pembeni pona vacances yango wana nde sikoyo na période mais ba lukaka ete pona ba pesa yango okoka ko kende oya yo pe vacances nde luka okoka koyeba kobimisa mbongo yango ko dépensa ngo zoba te ngolo taba meme pete okoka koyeba ndenge nini oko manager oya yo économie pona mbongo vacances oyo ememelo ba problème te mais ememela yo nde esengo pe ememela yo pe koseka na longi na place okanga longi lokola moto amoni tobi na balabala nde nazalaki pe na motuna sikoyo na bato oyo yo baebi makambo ndenge bandaka kotambola na mboka na biso Congo pe na makambo ndenge ozali kotambola sikoyo mutu akoyeba ou mutu akozala na exemple wakolinga asolola na biso pona akoka pe kofungola biso makanisi na biso malamu akoki ko benga biso yango nde mutuna ezali na bamboka na biso touta na Congo elekaka ndenge nini soki mutu azali kosala musala pe période ya vacances ekomi nde mutu oyo oazwi mutu musala na charge apesaka mutu yango musala mbongo ya vacances pona mutu yango pe akoka ko utiliser ngo pona vacances una ba besoin nyonso to alingi ou ezali na compensation moko boye esala makawana entre mutu azali kopesa mutu musala na mutu oyo azali kosala musala nde mutuna ezali ndenge wana o se sentir libre pona okoka ko benga biso na studio na biso pona tokoka ko fungola pe oya biso pe mayele tokoka koyeba pe place biso touta soki makambo elekaka ndenge nini ou na tango oyo makambo ebandaka koleka malamu soki ebandaka koleka malamu na ndenge nini na tango mutu oyo azali kosala musala ba futie pardon akomi na ngonga oyo ete esengeli azwa vacances na kati ya mbula wana nde nazali kobetela bino loyembo ya I Love You Congo pona tokoka komela pe mwa soi pe na mwa mai na fungola pe ligne ya telefone pona bokoka ko benga ngai awa na studio. Na lisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngo peuple congolais tilima bokutana na kitaka yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane Congo, I love you Congo, I love you Congo, I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lève-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Nabo moko tosimba na loboko nde nafungoli pe ligne na biso awawa na mokolo ya lelo mutu nyonso to akolinga a participer na mutuna na biso mutu nango ezali nde
na bamboka oyo tohuta eske bafutaka ba travailleur mbongo ya vacances soki bafutaka bango mbongo ya vacances te ezali na compensation moko boye oyo ezalaka oyo esalamaka wana mpona ba travailleur oyo bazali kosala mosala nde soko lingo benga biso kobenga biso na studio na biso numéro ezali 020 788 4346 nde na bandeli 020 788 4346 balandi ya radio lisanga nde tozali kokoba seko koba tokabula kopo ya bondeko bana kongo Mashabora kwa umoja, kwa nini basi twakosa mapendo? Chuki, ubaguzi haleta mauaji, twachoba sasa twende pamoja, shikane mkono tusonge mbele. Pepe Congolais songa na nzela benga na mungu na tina suka kobulete komona bato libanda bayako sansa biso tango ekoki ya koteka molimo pe kosomba pamba nyoso pamba toko wabona mboka liwa ya tina fumu kimbangu loma kabila emek lumumba tozelongo 2014 2019 evenement moza titubi ayembi wo hatutaki vita ndani ya Kongo. Saga bando one, rabadem bam 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 bam, get down bam bam bam, rabadem bam bam bam, tipata kumona bantu basomba, banjini malu wa moyenga, tusombela banji weda tusombale, uzula moye webe, ezami chemu mule, botina jazami, itumbishi. Oh, Congo diantotila balandia hadoli sangande lisolo ezali sukali makasi mingi pona bon bato balilaka privacy bato balingaka privacy makasi mingi nalo bana bango ete privacy na bino deja bo kabayango banda mukolobo somba ki ordinateur ou bo participa ki pe na internet yango ane ezali nde sikoyo na ndenge yanko penza makambo ane ezali ko salama pona ete partout place au lingola de la makambo privacy soki eloko ilekina internet oyo linga kite bakolobano trop simple na mukuse kaka ete o acceptaki déjà ba règlement R au somba qui apparaît wana R au final qui oui
Pe option mususu ezali pona ko fina no mais soko fini non moyen utiliser appareil yango ezali te bato nyonso tu bayebi ndenge ezalaka ezali te ko fini non ko utiliser yango mais ko utiliser yango na ndenge normalement il fallait fonctionner tete ezali penza ya soko boy bon sorry mais somba qui déjà appareil bon ceux qui au sont dans magasin ba ko tout na yo ba lo batina nino lingo zo ngisango soko lobi pona naza d'accord te na ba règlement ba pesi ba lo ba sorry osombela yango logo osombela yango zali ko fordun na ba Eisen nango bon il fallait babandaka la ete soko lingo participer na technologie ya sika privacy na yo pe et zali polele libanda mais ce qui est touché oya bango bato bango moko ba trouvaka important mingi ndo yo kaka ba media ba telemi ba komi ko ganga pe ekomi ko sala ba polémique munene makasi yango ndepe ba hacker oyo ba benga bango ba anonymous bazali ko pesa bango pe cadeau te bazali ko publier oya bango ba document ni banda pe ko kataka ba network na bango na bogomitu na bolobi oyo luxe akomi susu ko mema biso na tempo mbango boye pona nini na lingi na loba bino ete site oyo bato mingi banda ko utiliser pona ba télécharger ba programme ba musique ba film oyo bandaki ko benga ma de Pirate Bay yango wana bakati yango pa ba provider misusu nde ba provider ende ba provider oyo bakati wana ezali Teleforte pardon T-Mobile bakati yango le moyen bato ba utiliser yango misusu ezali te pona ba télécharger makambo mais ce que olandeli bien oyebi internet ndenge na bato ba informatique balobaka 11 okoyeba nzela mosusu ya mozindo nde oyo kokoka kokota pona okoka ko déchiffrer makambo nyonso tu pona koko télécharger lisusu kaka pona ngana koloba ete bon toko sepela pona tokoka kosomba ba musique pe ba film nyonso tu wana mais siko oya biso to somba ka soki to sombi musique peut-être ya oya biso papa Luambo beta musique ya kitoko mingi mbongo wana o to somba ka musique na ye ekendaka papa famille na ye ou sala ka likambo moko pe na culture na biso ou na ba place o to uta auto ki ko reconnaître que aha mbongo to somba ki CD na iTunes po na papa Luambo musique ya kitoko bandaki ko sala et sali loko boy de na raison wana ngai moko particulièrement na talaka normalement biloko wana na jar wana te na lobaka ete soki tolingi to somba to kokende na magasin na biso moko bato mwindu to sombi kuna to pesi bango mais na système internet na ko somba te pona mbongo wana ekekende kaka paka epana bango moko pe mi ndele nde oya bongo nde na koluka oya ngai nzela pona na ko télécharger yango nde licence na loba bino ezali trop simple avo ko sala abonnement ya sika luka otala bien oyeba soki ko sala makambo nyonso tu oyo lingi pona esala sino te okozwa abonnement oyo ezali zoba olingo sala ko makambo oyo sala nango normal ozuba message oyo epesi okanda pe oke kuna pona okende ko kata contrat balobi na yo ifotika na bango lisusu pona non na système ya privacy na ngelo balabino ete Google li pa lancer lisusu makambo makasi mingi pona mituka na yo etambola kana balabala oyo ezalaka sans chauffeur ezali nde ko bombaka ba information ya ba mituka misusu pe oyo ezali na nzela nde yango wana nde ezali ko bomba yango pone ko ka utiliser yango pona publicité nde si to mona kana ba ordinateur soko zali ko utiliser Google otala kinde si fleur okomona ba période mo ba komotinzo le ba publicité ya fleur ou na ba mini balak na yo na ba coin komona ba photo ya fleur komi ko bima wana et salo ba proposition ya ba fleur peut-être ba kanisi lokola okolinga osomba fleur na mituka pe ba komi ko luka ko sala pe bongo pour la ba banzela nini mutu alekaki eloko nini isalamaki pe comportement mutuka ndenge bandaki ko rouler na nzela nde balingi ba kokoswa ba information na pona ba ko utiliser ngo pe pona marketing ezali na société moko boye na Amerique boyaki likambo yango ezali ko telemela likambo yango elobi ete stopper e salango na motindo oyoyo bazali kolinga basalela ya ngote nde tolobaki ete privacy na biso deja toteka yango banda air to sombaki deja pa appareil yango mokolo ya li boso
terrasse, chasse la paresse, c'est ça qui trompe. Dans la cité rappée, bouger tous. Star Gogo, matin, midi, soir alors. Petit, grand, don, tontine, frère, c'est serre. Oncle, tante, papa, maman, bougez tous. Partout là où vous êtes, même dans vos maisons, dans vos bureaux. Ko imbi, koto, bina, kona, ba, koko. Babo, kona, biso, panakin, kitoko. Kona, popo, na, bino, palepo. C'est les bons messages, des beaux âges. Ça bouge et ça courage. C'est pour vous, Angola, bon dia. RTC, Mboke, Nagyo, Ango, Koto, France, bonjour et Issa. Nika, Ibiko, Bonabo, Bonabo, Ibiko, Ibiko, Bonabo, Bonabo, Ibiko, Ibiko, Bonabo, Bonabo, Ibiko, Bonabo. balandi radio lisanga nde nalobi na bino ete nakomi kopesa bino mbote ndenge jibalo bapesa moninga mbote. Ciao ciao ciao. Tokokuta na bino lisusu mukolesa likolo ya mardi botika la malamu nde oezalaki radio na bino bengami radio lisanga nde esalami na fondation lisanga nde nalobi pokwa e lamu. Ciao. De la direction musicale, sans explication, avec un point d'interrogation. C'est pas vidéo qui rappe, développe les RAP dans les groupes musicaux. C'est ma chanson mélodique, dédiée à rap tous les cerveaux numériques. Autre m'a dit les sons qui tuent, toujours combattus, mais jamais ça pas dur. Disposons-nous des AD, je compte 1 jusqu'à 2, DJ Daddy balance. Jambes dans la gamme, écoute ça c'est du bon son. Waymason, Bill of Big Vision, Nixon. C'est ton chez comme et ton chez des morts. Chanter, parler.